Bandeko wa bolingo ezali ngai moninga na bino le révérend pasteur Jacques Dinapanza. Bandeko soki na ye lisusu devant bino ezali uniquement pour napesa bino message d'amour. Ezali message ya kandate mais un message d'amour. Bandeko nzambe apambola bino partout bozali bino tozolanda ngai. Po yende muta renouveler ba souffle na biso. Ya ba famille na biso, ya ba mi na biso, ya ba camarade na biso, ainsi que ya ba ennemi na biso. Donc tika apambwama. Bandeko na ngai nazolo balelo pona 24 sœurs en Christ. Oyo batambulaka na mama olangi 12 à droite et 12 à gauche. Ndeko na ngai soki yo ozali na ndeko aza parmi bato ngazolo bawana. Esengeli koyebisa ye akite église wana aluka ba vrai basali na nzambe po babondela pona bango. Tangu yo ozali neti garde du corps ya mama olangi ezaneti oza garde du corps ya satana. Parce que mama olangi azaki servante ya satana, azaki servante ya nzambe te. Nazo continuer na kolakisa bino quelques preuves. Alors bandeko na ngai, tangu mama olangi asalaki ministère na ye, Satan alobaki na ye boyi. Bakotindela ye, basi nyonso babotaka te, groupe ya basi babotaka te, bakoya epa na ye, Satan kofongola bango e bakobota. Yango na bandeko na bomona ki groupe ya liboso ekendaka pa ma olangi, basi babotaka te, presque bango nyonso bazoka bazemi. Et suka nango deuxième groupe so ekendaka. Deuxième groupe wana ekendaki la plupart bazoki bazemi bape babotaki. Bango wana siko bimaki pona kosala ba témoignage partout. Ti ba na oleka ba vidéo na bakamebele. Alors, tango basalaki ba témoignage wana. Esenga ke ministère ya mama olangi ekoma na bato belé. Ba na oleka na ba bande vidéo a minene kosala ba témoignage. Bato baza kosomba yango, bato baza kokende. Et fait de compte troisième groupe siko ezalaki ka mwa pasi po bango so bazemi pe babota. Ezalaki ka mwa pasi ndeko na ngai po bazemi pe babota. Ba musu bazwi te, après ba yocha stop. Et komaka bakoya même 500 mwa lemsu mo ka lemsu ka de. Aye ko pesa bango sikoyo ba cours ya combat spirituel, ba luka bazemi yango na ba moyen wana. Ndeko na ngai ezala mwa pasi oto bengi pasi ya pasi. Alors naza ko senga na ba mama wana ba sœur en Christ parmi les 24 so za na kati ya groupe wana ndeko bima. Soko bima te etali yo biso basali na nzambe musana na biso ko prévenir bino na kombo na Yesu. Est-ce que selon yo ndingo zala ki na monde wana est-ce que pa pratique wana existaka ou pas? Oui, ba pratique wana existaka. Tango baye na matanga, tomoni ba autorité nyonso ya mboka, même les premiers ministres étaient là. Mais yekolo matanga azalaki te. Ah bon? Azalaki wapi? Eza lokola o déshonoré, ba invité na yo, oyo baye ko rendre. Mobali na yo le dernier hommage. Azalaki wapi? Tango bake na mobali na ye la dernière demeure oyo batongi yango mausolée azalaki te. Bayebisa biso azalaki wapi? 2 jours après Sakweye o akufi. Bayebisa biso sika nini mama olangi azalaki. 2 jours après toyokoyoka kaka o mama olangi apike crise akufi. Mais tozokoyebisa bino ke biloko wana ebomaka bato kaka na crise cardiaque. Comment bozo comprendre te? Biloko wana ya badedoublement, biloko wana ebomaka bato kaka na ba crise cardiaque. Pourquoi bozo comprendre te? Botala basali na nzambe mingi bokomona bango banichake basali na nzambe mingi bakufi kaka na ba crise cardiaque, ba crise cardiaque, ba crise cardiaque. Bokende ta na Nigeria bokono kolanda bango boyeba. Tous expliquer bino makambo pourquoi bozo comprendre rango te bolingi ko comprendre te. Ba dédoublement na sens nindo. Bozo comprendre. Na sens nindo, on ne comprend pas trop bien. Tu vois? Alors bandeko na ngai o wana bo uti kolanda ezali mongongo ya Docteur Wapiti.
ye ayebi ba pratique wana ndenge ezalaka yango wana nde aza koexplike bino me ndeko na nga bana nzambe nde tembeleki toza koloba toza koprêche me mpona koyoka nde eza pasi ndeko na ngai Satan c'est le père du mensonge. Satan c'est un menteur selon l'évangile de Jean 8:44. Bandeko na nga sur les 10 commandements liboso elobi je suis l'Éternel ton Dieu. Yami Balé elobi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bino bokoma lelo nzambe wa ya olangi, nzambe ya papa olangi, tout ça. Ndeko bozako boma ba 10 commandements oyo nzambe ye moko aloba pesa na kati ya Bible. Ndeko na nga bolandaka Bible, bolandaka parole, kolandaka makambo batu mosusu te. Et surtout bato bauti na monde de ténèbres. Ndeko yo muto loba nzambe ya mama olangi, nzambe ya papa olangi. Na Jérémie 17, chapitre 17, Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6 et le Bible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Verset oyo eza pona biso basali na nzambe te. Verset oyo etali ba sataniste banganga ba voyant et consort. Parce que batu wana baza batu wa satana. Verset oyo ezoloba yo otiki nzambe, yo otiki basali na nzambe, oza ko kende ko se confier pa ya satana oyo aza mutu na yo te. Mama olangi azaki servante ya nzambe te. Mama olangi azaki servante ya satana. Yango nozomona kuna bato baza kokufa na ndinga kosakana te. Bandeko nanga verset on appelle bino ya Jérémie 17 5 à 6 bokotanga suna psaume 118 8 Esaïe 2 22. Bandeko nanga yi so bazo pesaka bino ba verset esengeli botanga ka yango. Botika yango te. Il faut kotanga ba verset tozo pesa bino. Ndeko na kochela bino susu voix ya esclave ya mama olangi. Oyo pe bokoyoka abanako zo mama olangi nzambe. Alors que Bible zolobake ngai mutulaza nzambe na yo. Oko kumisa nzambe mususu te. Tokolanda tokaye. Peuple congolais. Inutile yako soki boyoki likambo folinga ofongola matoi. Mamolangi auti kotika biso ezali vrai, ezali ya solo. Ngai komona nga mese Elonga Albert. Nazali membre ya limete awa. Mamolangi eyaki lobi na 23h. Mamolangi asalaki crise cardiaque. Mamolangi akufaki lobi na 23h. To bongisi tolingi tokende kotika ye na morgue. Tobi non mamolangi alobaki mokola kokufa. Tozela ti tongo bongo tokende kotika ye na morgue. Tolandi parole à mowei. Pendant 23h tobandi kosala ba prière tina 7h du matin mamolangi alamuki asekui mamna oyebisa bino ezali ya vrai mamolangi asekui tango mamolangi asekui biso tokima mais prière alamuki pena telemi tobi mama nini biso tokomokanga ba tuzo ba prière ezotoka tobi mama ufaki abi papa na kufaki o nazo yebisa bino ezali vrai po nazali awa ezali vrai mamolangi na minute aza ya kokufa aza mutakufi donali mpona confirme nino ke koseko ya mamolangi ezali vrai eza pe ya solo ntango mamolangi asekui alamuki tobi mama nini message ya mama alobi ke awuti kozala na ba David Seigneur Jésus-Christ na mobali na ye papolangi na Jésus boy bavandi abi mama yo amutu fozonga kende kopesa témoignage uyo na bana Congo bazali ko souffrir kende na yo owe afo ozonga la muka kende babi bazongisi ye oki Jésus ntazozongisa na mobali na ye papolangi témoignage mamolangi azoloba na biso tozotala alobi bazongisi ngata kamba mo yango na bimi afunguli miso ata mamo amoni batu bazolela bamusu bazosambela alobi ke
témoignage Jésus abi aya opesa biso ya peuple congolais tozolongwa na bowumbu donc 10 décembre tolongwa na bowumbu alobi na peuple congolais boye machine électrique ya voté tondima yango te mpo ezali tricage nanga batrikaki yango na Joseph Kabila oki na quelque minele ezali tricage témoignage oyo batindi ya koyebisa peuple congolais ali boboya machine électrique et machine à voter boboya yango lo batindaki ya koloba témoignage ya wana bato bia eza ya solo babi yango eloko bazongifile na Jésus Christ tellement bajournaliste bayaki na debele bato aner baye kotuna ya solo pena mama nanga alamuki babi ye alamuki yeyo mamuni yango azoloba ana mamonanga ayebisi bango balobi machine ya voter bavote te na yango puisque eza na tricage batrike makasi le mamonanga alobi bamemika na nsima babetie masasi ya mabumu do na minute to bapenaki mamonanga akufi ya solo aner ebomi ye boye to boma ye sikoyo aner ebomaki ye na vers midi 30 yango témoignage na ye mpona enezipisa bino yango biso ndete abi tozokima bandeko bouti kolanda esclave ya mama Olangi alobi aner mutebomi mama Olangi boyoki ezanga ite donc bajournaliste bayaki bato aner pe bayaki batuni mama Olangi alamuki baye makamuni azoloba ba expliquer makambo mama Olangi azoloba ya tricage babeti masasa kufi. Alors ndeko, je ne vous impose pas, quitte à vous oya lingi andima makambo ya lobi andimi oya monika ondimate tokoloba elo musoste. Ndeko, troisième commandement ya Bible balobi, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Ndeko, kombo ya Nzambe kosakana yango te. Nde bozo sakana yango pampamba. Bible eza ko interdire yango. Ndeko, ngai na yebisaka bino. Boyebi ke mama Olangi aboma batu na ba jeune. Nga na prêcher yango combien de fois? Pona yebisa bino ke bandeko na ngai. Na yebi ba verset nyonso ya jeune na kati ya Bible. Ezala ya Ancien Testament, ezala ya Nouveau Testament. Jeune ya 40 jours à sec na Bible zate. Olia te na butu, olia pe na moite, eza recommandé te. Mutasala jeune ya 40 jours. Mutu moko alia kite ni lipa ni mai ezali Moïse. Jeune wana eza recommandé na bana Nzambe te. À part Moïse, mutu so azate. Na yebi ke bokolo bilanga batu mibale, mais bozana erreur, makazi bozana erreur te bozana faute. À part Moïse, mutasala jeune à 40 jours. Na banzi monde tezo la ndangai. Ya 40 jours, nuit et jour sans kolia, sans mai, sans lipa, eza Moïse. À part Moïse, mutu mususu azate. Ndeko nangai Bible lui sur 2 Pierre 1 20. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet de l'interprétation particulière. Ndeko nangai yo yebi na yo verset ndenge ba elobelite yo kamati obanduko bongo la ona ndenge ya yo après aller okeme mochango na yuti monde atie elanda yango alotie batu na perdition. Ndeko nangai bozana sataniste mususu awa wana Bruxelles yepeta wayaka atangi verset moko na Bible balobi ke Nzambe azalaka na bandako etongami na maboko ya batu te. Ye lukola sala petite biblique te ayebi pe makambo Nzambe te aza enseigné te alobi na bino mbala moko bobi mana be église wana Nzambe azalaka kuna te. Alors que verset wana e parlaki makambo église abatima te. E parlaki makambo musu explication nango za makambo mususu. Nako leka mkono musu pona expliquer bino ngo. Ndeko ngai soku na yiko expliquer likambo ya Bible na tie verset mutu ayaka te po contredire ngai. Parce que ayebi ke soku aye po contredire ngai na ko répondre ye. Et soki na répondre ye
et aux amalamu te na répondaka na kanda te mina ramenaka mutu na Bible bakimisi batu mususu na baglize ya batima balobi ke Bible mutu elobi ndenge wana abosani ke il y a ce qu'on appelle l'église universelle et l'église locale ayebi nango te alobi ka église esili. Alors verset on a appelé ça qui batu et c'est qui verset il y a église universelle et ça localité yemo ba yebite yo pe ko yebite olandi obimi na église bâtiment voilà ba de konangaye. Alors mutu oyo a pesa ki bino verset wana o aloba na bino obima na église bâtiment auta ki wapi de konangaye. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce qu'on a dit mutango yepe sataniste auta ki kolia batu auta ki na monde ténèbres. Ndeko na ngai bozo salaka ba péché nini obini bozo salaka ndeko na ngai ya kondima mutu nyonso ayeka ka bandiko te ya yo obandiko ndima ye oyeko exécuter ba parole o ya lobi alors que mo pa yebi na yete oyebi pete ke soki satan mutatindi ye ayeko bimisa bino na église ndeko tozo ke de toujours na ba verset. Il est de notre responsabilité de nous attacher à la parole de Dieu, tout particulièrement à ses promesses, pour parvenir à vaincre notre adversaire qui est le diable, selon 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Ndeko nangai ce qui n'appelle pas un verset biblique et que la malamu ndeko nangai o luka, o vérifier, o tanga, o yeba sona lobinini. Résister contre les plans de l'ennemi. Nous devons résister contre les plans trompeurs. Mes chers frères et sœurs, résister veut dire endurer ou encore persévérer durant des conflits de longue durée. Il faut persévérer ndeko nangai kozonga simate ko pesa nzoto pana bangote. Bandeko nangai, frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans le combat avec Satan et avec le monde. Le combat est invisible et éternel. Ndeko nangai, tangu yo yambi Yesu Christo comme sauveur, comme Seigneur et sauveur, yebaka ke ndeko yo koti na bitumba moko oyo ezali tim kolo yo okufa. Satan ne lâche pas facilement sa proie. Oh ndenge nini ngai nazobika te ba délivrer ba lebele ndeko nangai ozana o délivrer o wana zo landaka yo ezaba oppression ya Satan alingi a faire voir yo koza délivrer te mais persévérer dans la prière. Yangwana 1 Thessaloniciens 5:17 babi prier sans cesse. La Bible ne dit pas de manger sans cesse ou de parler sans cesse mais de prier sans cesse. Munguna ndeko basakana na été. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tokotanga na Bible na 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 à 15. Bible nous absonini. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ndeko nangai, Bible ezoko lobana yo. Nani ezoko lobana yo ke sataniste oyo landaka mateya aza ya nzambi. Nini mtu ezoko lobana yo? Nani mtu lobina yo ke sataniste oyo lobana bino ke bobima na babatima aza ya nzambi. Nani mtu ezoko lobana yo? Bible lobina yo déguisement. Ce sont des gens qui se déguisent en chrétiens.
aye abandi kofinga satana aye abandi koloba bapasteur bakosaka bino bapasteur basalaka boye bopesaka badimi te bosalaka boye te abosani koloba na bino ke bango na monde ya ténèbre bapesaka dimi na bango ezalaka nini kolia bato voilà dimi na bango mais ye abombi yango aboyi koyebisa yo aye bopesaka badimi te bosemaka te bosalaka boye te mpona boye kuna na bango na monde ya ténèbre pa ye auti kopesa dimi et dimi na bango eza nini mutu neti yo akufa voilà dimi na bango bapesaka kuna mais abomeli bino alobi kenga na ye dans la vérité abinga na ye kolobela bino vérité bapasteur bakosaka bino mateya kote ayebi te mais abosani koyebisa bino ke kuna bango dimi na bango yali kopesa kosalaka baeseste na bano bango baboti badimi na bango yango wana c'est vrai que biso ngana teyaka yango naza parmi les 2 ou 3 premiers on a olobaka ke biso tokoki koteyaka dimi te parce que bapotre bateyaka dimi te bapotre bapesaka dimi te mpe basengaka bato badimi te yango wana ngana teyaka yango mpe ke tokoki kosenga dimi te ndeko mais dimi eza na bible eza na ancien testament ngana aza na sene mosu en Christ akimanga parce que ngana lobaka na ye kopesaka dimi te yalobi na nga te pasteur nga dimi efongo na nga banzela ebele ngana nopesaka na ngai alongwe mpa na ngai akende mpa etoni Silas voilà alobi te nga dimi na ngai efongo na nga banzela mais est-ce que maman wana oyo akopesa dimi kuna est-ce que apeshe na ye te ye boyebisanga soko apeshe na ye te ye alobi akopesa na ye apesi na ye mais apeshe na ye te biso toprêche yango ke kopesa te mais faut koseme ye abi te nga na kopesaka dimi ndeko na ngai toyebaka ntango yo olobi ke oye na vérité et vérité yango mpe eloba yango mais ndeko na ngai fo ozalaka na mayele fo ozala na keba parce que bible moto elobi na yo ke bato baye bauti pa ya moto kuna ils se sont déguisés en chrétien ndenge tata na bango yo sikoyo obandi kolanda mateya na ye obandi kosala péché obandi commettre péché de participation obandi komenase yo za ya nzambe ndeko na ngai olingi ye po obandi kofinga bapasteur oyebi mission sata atindi ye nani ayebi so ke ya longwe kuna mutu yango nani mutu ayebi so nzambe mutu ayebi yo ndeko fo kosalaka très attention na mateya bozolandaka na bato bino ozokumisaka mutu oyo auti kolia bato ndeko na ngai meme aye na repentance motema na ye kozonga lisusu ndenge ezalaka liboso te motema oyo makila esopanaki na kati akoki kozonga susu te. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est de notre responsabilité de nous attacher à la parole de Dieu qui est le code de route du chrétien. Mes chers frères et sœurs en Christ, la Bible enseigne dans le livre d'Osée, de Osée 4 et 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple périt à cause de Satan, le diable, mais uniquement par manque de connaissances. Et c'est la clé. La Bible dit dans le livre de Osée 4 et 6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce verset biblique ne dit pas que le peuple périt à cause de Satan et ses acolytes, mais uniquement par manque de connaissances de Konangaï. C'est la clé. Ndeko, Luka Oyeba Liloba. C'est quoi la parole de Dieu? Nyonso esalama na parole. Na ebandeli ezalaki parole. Ndeko nangai soki yo lingi obika. Luka Oyeba Liloba. Tangaka Liloba. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ndeko nangai nalobaki na bino soki yo ndimi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans les combats spirituels. Et ce combat
est invisible et éternel. Psaume 56, 7. Dans ce combat, l'ennemi te voit, mais toi, tu ne le vois pas. C'est pour cela que Dieu a mis à notre disposition des armes spirituelles pour combattre l'ennemi dans Ephésiens 6, 14 à 17. Notre combat n'est pas contre les sorciers et Satan. Notre combat est contre les esprits invisibles infiltrés dans les corps de nos ennemis. L'esprit wana ekenda ko vanda na banzoto ya bato biso koto yaka otozaka na bango l'air nyonso. Yangwana bande koyoka ki Jésus Christ alobaki na Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et tant qu'il y a lobby que les gens de ta propre maison, ils ont nini, ils ont famille na yo, ils ont ba camarade na yo, bato quartier na yo, et pas yo kendeki na moziki, bato yo kotoyaka, et pas yo kanka monokoto ki na kolobi la bango makamu na yo, makamu libala na yo, makamu famille na yo, bango wana nde mutu bakomaka benemi na yo. L'homme aura pour ennemi les gens de ta propre maison. Balobi na yote ka tata na yo kaka wobe même maman na yote. Ta musuko maman na papa na yote, ba maman na ona papa na yote, mais et pas yo bimaka. Et pas yo kendeke. Et pas yo lo ba makamu na yo. Et pas yo ngwana nde ezalaka kamwa pasi. Alors bande ko nangai. Nazane loko moko pona kosukisa na koki kotiela bino lisusu na yebite soki boko yoka yango. Alors, Bandeko, je crois que Bandeko, naza ko luka yango, mais je crois que Est-ce que selon yo ndenge ozalaki na monde wana, bon, est-ce que pratique wana existaka ou pas? Oui, ba pratique wana existaka. Tango baye na matanga, tomoni ba autorité nyonso ya mboka, même les premiers ministres étaient là. Mais yekolo matanga azalaki te. Ah bon? Azalaki wapi? Eza lokola o déshonoré ba invité na yo oyo baye ko rendre mobali na yo le dernier hommage. Azalaki wapi? Tango bake na mobali na ye la dernière demeure oyo batongi yango mausolée. Azalaki te. Bayebisa biso azalaki wapi? 2 jours après Sakweye na Nigeria boko na kolanda bango boyeba. Toujours expliquer bino makambo pourquoi bozo comprendre yango te bolingi ko comprendre te. Ba dédoublement na sens nindo. Bozo comprendre. Na sens nindo, on ne comprend pas trop bien. Tu vois, quand on a qui serviteur mosso azali wana soi-disant on nga na zoka mwasi na nga na lalisiye totandie entra ya bebe likolo totindi ya kutana na nzambe les razongaka akomo komona makambo clair c'est faux. Wanesa fa loba bien bisika ni natindaka mwasi na ye tango analisaka ye atandi entra ya pembe atindaka ye wapi? Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, moi j'ai vécu ça, oui. Il a dit ça en présence de tout le monde. Alors, yaye bisabiso, tango ya nalisaka mwasi na ye, atandi afiniki etra ya pembe. Atindaka mwasi na ye wapi? Atindaka mwasi na ye wapi? Alors, babisika atindaka mwasi na ye. Ono soki mwasi na ye azongi, akomi komuna makambo clair. Atindaka mwasi na ye wapi? Yango no moni na poser kaka question wana bayebisa biso bisika mama Olangi azalaki kaka mbala moko aye kokufa ndenge nini. Oh, un souci. Mais non, 8 mois passés, elle n'a pas fait de soucis. Mais tu as vu, souci, c'est la raison pour annoncer mon tokufa, au moins mon piqué crise. 8 mois après. En plus de cela, elle est passée à la télé pour dire quoi? Mon bali n'a pour faire ticket n'a pas compte plein. Article n'a belé ya bongo. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut tenir des langages comme ça en public? C'est triste. Vous comprenez?
makambo. Omoni Jacques Kabemba. Alors, bandeko, boyoki ndenge Dr Wapiti auti bosukisa pona mwasi ya Walesa. Soki ngai mukongo na lobi ke Walesa aza musali na Nzambe te, bolobi c'est du tribaliste. C'est du tribalisme. Donc ngana za mutu oyo na lingi baninga na ngai te. Ndeko oyo azoloba wana Wapiti za muluba. So ngai mutu alobaki yango ate za tribaliste bani koloba makambo boye tout ça. Mais oyo alobi wana ndeko na ngai azali ngai te azali muluba. Bande kuna ngai. Ngana ya makabata Walesa wati baka na awawa. O papa na kende kuna kwesinga nombre de fois boye mele kote. Na sala ki boye lokote ba pesi mino mate ya nini? O te kaka miracle. Siko ye wana Wapiti azoloba ke alali saka mwasi na ye. Ache soki dra pembe soki ndenge nini? Ake okuta na Nzambe tango akoya abani koloba makambo. Mais mandeko na ngai. Il faut baloba na yo ke aza sataniste faut uta na monoko na biso yo moko comprendre te. Surtout ki tribalisme eza koboma parce que za muluba bakoloba nyos pona Walesa olinko yoka te. Po yo po ya muluba olinko yoka te. Balobi na yo ke keba. Toloba ke bela wa pona mama Olangi bolinko yoka te. Ndeko na ngai. Bino mo zo kendeke kuna umema mwana obo azana na kindoki te okuma kula baba pese kindoki. Bozo ko vivre makambo ebele. Bandeko na ngai Paya Walesa azana pasteur moko kuna il semblerait que azaya koka. Et na uta ko sona mwana mwasi moko ça fait 3 ou 4 jours. Aepsenga ke ba pese ke pasteur na koka pa bondela pona ye. Ndeko na ngai koka à cause de la pasteur te. Ndundu à cause de la pasteur te. Mutu so azalo bokomo mukuse bokomo mulayi akoki cause la musala Nzambe te. Mutu moko so azali bokomo mukuse bokomo mulayi akoki koyemba banzembo Nzambe te ndeko na ngai. Siko bolingi ba verset biblique na kobimisa ba verset biblique. Comment Nzambe azwa koka apesa e Bible akende côté ya na Bagdad? Soki guerrier ako okimate. Comment Nzambe acha mutu misapi boye comme ça son ikolia il faut gumba mutu soki ti côté ni pozo ka musuni. Musali na Nzambe. Comment Nzambe acha musali na Nzambe aya na vélo ti abana kote ya kabino. Mais dis donc bana Nzambe. Bana Nzambe abuza musika. Buza musika. Ngana age oyo ngana ko tika te na ye na fana ndako na ngai pa na zaboye na banda kusama kama Nzambe lukuta. Mais non. Ndundu akoza musala Nzambe te. Soki